Bandeko, toujours ngai, le révérend pasteur Jacques Dinabanza. Soki naleki lelo, eza juste pour na oyebisa bino, na prometaka bino banda kala, mais bato bazo continuer toujours benganga, na lobaka na bino que un handicapé ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Nabai na bino ke ndundu mutu oaza liboko ma mukuse, liboko musu mulai, lokolo musu mukuse, lokolo musu mulai. Batu wana baza na droit ya kosimba parole te, baza na droit ya koleka liboso te pona prêcher parole. Même mutu oaza ndundu aza na droit ya ko prêcher parole te. Nazomona bato ebele bazosala bango imposition de main na bandundu. Ndundu aza na droit ko prêcher parole te. Ndundu akoki kozala musali na Nzambe te. Ndundu akozala pasteur te. Mutu nyonso oyo aza handicapé akoki jamais kozala musali na Nzambe. Nzambe basali na ye bazalaka normal. Soki likama pe ye ayebi ndenge akoki se déplacer. Jamais mwana Nzambe, jamais pasteur akoki kozala handicapé, akoki kozala lokolo moko ça ne va pas, lokolo musu boye, lokolo musu mulai, lokolo musu mokuse, loboko musu mulai, loboko musu. Donc pasteur azaka ndenge wana te. Pe aza na droit ya koleka liboso ya batu te pona ko prêcher po ba bengi handicapé. Bandeko nanga o baza na France na Belgique. Est-ce que boso bomona militaire ndundu? Est-ce que boso bomona ministre ya ndundu? Est-ce que boso bomona ministre ya handicapé? Ya lokolomo mukuse, lokolomo mulai. Est-ce que boso bomona ministre oyo batindi kakaye na chaise roulante? Bazalaka te. Soki déjà bazoboya bango, il faut que luka koyeba baboya bango pourquoi. Alors, na mokili oyo physique déjà bazoboya bango. Bandundu na bamboka musu baluka bango po baboma bango. Alors, akoki kozala mosala Nzambe te po moko balanda ye po balinga koboma ye. Biloko wana esalamaka te. Alors bandeko na ngai nakopesa bino verset biblique. Bolanda biso basali na Nzambe mutozo yebisa bino. Nazo bandimi musu baya pa na ngao papa ngai pa ya Walesa atilenga pasteur moko aza koka. Na bi c'est très bien ye pona bondela pona yo, aza na droit ko bondela pona yo te. Aza na droit te na biloko wana. Aza koka. Pourquoi aza koka? Nzambe basali na ye nyonso oyo eza na Bible bazalaki état physique ya malamu. Tomonaki ata moko te azalaki na état physique ya mabe. Alors nalandaki ndeko moko alobele nakumisaka ye te, mais alobelaki pe eloko yango. Alors tout pa ibokendeke na ba site batuni ba mais apôtre Paul azaka handicapé. Ndeko na ngai boza ko transformer Bible na bandenge moko oyo kuteza pasi moi kuto expliquer yango ezate. Apôtre Paul azalaki handicapé epai wapi ndeko na ngai. Apôtre Paul aki na écharde. Écharde eza nini? Écharde eza libaya, eza nzete ya songe oyo Satan atindaki ange na ye akende ko tsuba yango Paul. Paul alobi peut-être pona zala orgueilleux te. Alors evandaki na nzoto ya Paul
Paul a bondeli nzambe 3 fois pour nzambe longola yango. Nzambe azongiselaki ye ma grâce te suffit. Et dans Corinthiens so botali botanga ngo bomona yango. Interprétation de ta parole, beaucoup ma kolanda batunyo so alobika oh Paul azaka boye yondimi Paul azaka boye. C'est pour cela mes chers frères et sœurs, un chrétien doit avoir la parole de Dieu comme fondement dans sa vie. Un enfant de Dieu doit avoir la parole de Dieu, doit avoir abondamment la parole de Dieu comme fondement dans sa vie. Ce qui botangi dans Matthieu 7, oui, Matthieu 7, 24 à 27, et même Jésus lui-même a dit que ceux qui sont mes frères et sœurs, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, même Satan est tenu légalement d'obéir à la parole de Dieu. Satan n'obéit pas à ta parole, ni à ma parole, mais Satan obéit à la parole de Dieu. Alors, ndekorangai, nako lukana tangi la bino verset biblique, et puis nati la bino pe passage moko ya ndeko moko, alobela ki pe makambo kaka ya bandikape oyo. Yo ke osami la place ndundu a eli, ke pasteur na yo aza ndundu, ndeko nango yebi liloba te, na bamboka musuba luka ndundu po aboma ye. Mais soka zo prêcher bino bayemba po aboma ye bino bosani. Handicapé, o boye te, pasteur te, net ba frère Patrice, à cause de pasteur te, akoyibe ko yembela nzambe te. Bona ndama komine ngeza bandeko nangai. Alors bobenga nga mingi pour nous expliquer bino si réellement est vrai que ndundu à cause de la pasterté, handicapé à cause de la pasterté, à cause de la pasterté. Ce qui bolobiko eza y Ancien Testament. Bongo balobaki que y Ancien Testament de tokoki ko longolango, tokoki ko chango susu en considération te. Mais quand on dit la Bible, Bible eza nini? Bible linkoloba ensemble y Ancien Testament na ya Nouveau Testament yango na babengi yango Bible. Soko longoli Ancien Testament bako benga yango susu Bible te. Bako benga yango Nouveau Testament. Et voilà. Alors bandeko na ngai, je crois que tokotanga na Lévitique 21. Lévitique 21 16 à 21. Lévitique 21 16 à 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron, ça c'est le verset 17, et dit, tout homme de la race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Au verset 18, tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus ou un membre allongé. 19. Un homme ayant une fracture au pied ou à la main. Verset 20. Un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre ou le testicule écrasé. Et au verset 21. Tout homme de la race du sacrificateur Aaron, qui aura un défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Alors, mes chers frères et sœurs, on peut encore ajouter, tout en sur le verset 23, mais il n'ira point vers les voiles et il ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera point mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons lire dans l'épître
de 2 Corinthiens, chapitre 2 et le verset 17. Car, je lis au nom de Jésus-Christ, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Mes chers frères et sœurs, la Bible nous interdit, dans l'épître de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 17, de ne pas falsifier la parole de Dieu. Ndeko na ngai, yo moto olingi akochange makambo ebele, olingi ba interprétation ya ndenge na ndenge. Bible ezoloba na yo ke baboite bato oyo baza na maboko ya malamu te, bato wana bakoki koprêcher jamais parole. Yo oke na église oke pa ndundu, ndundu déjà soko otali ye bakonsiderera ye penza te ke mutu. Yana omoni même awa biloko ebele bapesa ko fele. Handicapé, awa bakosupporte na l'état, bakopesa même bio tike ofele. Pourquoi bakopesa tike ofele? Ndeko raisonner, pourquoi bazopesa biloko ofele? Parce que bazo considérer ye aza penza mutu physique net yo te. Alors mutu physique net yo te, bakopesa ba responsabilité te. Soki yo apôtre pa yo na osambelaka aza boite, soki yo pa ya kina osambelaka pasteur no aza ndundu, yeba ke Bible ezopesa ye droit ya kozala pasteur te. Soki yo ndeko na nga musano ko tia tembe ko na ba aventurier oyo ba tia ba commentaire ah non oko comprendre liloba te. Mais na pesi bino liloba na tangeli bino na Lévitique, na tangeli bino pe na 2 Corinthiens ba verset ezawana tala ba verset soki elingi koloba nini. Ndeko na nga tokotala na nani mutu moko pe alobi awa toyoka nanu ye soka alobi nini. Donc, ce qui va dans les défauts, là, moi, je ne peux pas me mettre à servir Dieu. Parce que... On ne peut même pas discuter. On ne peut même pas négocier. C'est l'ordonnance de Dieu. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? Les Congolais cherchent même à négocier dans la parole de Dieu, à falsifier la parole de Dieu. Non, c'est Dieu qui les dit. Donc, si je comprends bien, ceux-là qui ont de défauts, les batailles, mais quand même... C'est-à-dire, ceux qui ont droit dans la Kalokolo, moko mulaye mukosa mukose, alizo toboka atan dundu, atan adwa ya kusala kusala ya satene zabe de aboye. Ezali naite. Zabe de aboye, ça veut dire copier. Ma soeur, on peut d'abord comprendre. Le problème c'est ici, même l'État, même dans des sociétés, ces gens-là on les appelle des synapes. Alors, c'est-à-dire nous ne sommes pas là pour servir Dieu. Mais tellement les synapes, même la société refuse. Dieu va reprendre l'esprit sur toute chair. Les fils et les filles prophétiseront. Donc, cela veut dire... Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, balobi bien, mutu oyo azana défaut corporel akoki kozala pasteur te atelema liboso pour prêcher liloba na Nzambe. Même un sorcier oyo alia bato ebele, même sataniste, quelle que soit sa répétence, akoki kozwa Bible te atelema liboso abana ko prêcher en tant que ex-sataniste. Parce que, pourquoi? Parce que on ne peut pas servir l'Éternel avec un cœur, n'est-ce pas, partagé. Oyebi ndeko soko lia mutu oboma desa opesa bana batu kindoki otira kobosa na yango te. Alors même on a la chair, on a teya, mais eko oyela yo. Donc, mutu ako prêcher parole de Dieu, il faut azala mutu moko aza propre. Aza na sorcellerie te, aza sataniste te, aza boite te, aza ndundu te. On ne peut pas servir l'Éternel avec un cœur partagé, un cœur rempli de mauvais souvenirs. Oko servir Nzambe te.
Yangwana omona ki bande konanga ba apôtre oya Jésus-Christ. Ni Jésus-Christ. Mais c'est la même Jésus-Christ. Atira kozwa sataniste te ba prêcher bangona e parole. Tango Jésus-Christ akei atira kozwa sataniste te bangona ye ba prêcher parole. Donc yo moto landaka mateya ya sataniste yebaka ke ozo salaka ba péché de participation parce que verset yo ko pesanga verset nezate ozo laksa yo ke sataniste ba péché droit à prêcher parole bangona ba apôtre verset wana na Bible ezate. Alors yo sikoyo obimi na verset biblique obandi ko salaka makambo oya yo moko ndeko na ngai etali yo. C'est-à-dire ces gens-là, ces églises-là, conduits par les apôtres handicapés, le prophète handicapé, les infirmités et serviteurs de Dieu, ce ne sont pas les églises de Dieu. C'est une bande de rebelles qui se rebellent à la volonté de Dieu. Puisqu'on ne peut pas changer, on ne peut pas falsifier la parole de Dieu. Avant que de vous terminer, on va d'abord lire un autre verset. Bandeko na ngai toyoki oyo moninga ndeko ya Belgique auti koloba ke ndenge biso nyonso toyebi ke voilà mes chers frères et sœurs dans le Seigneur nauti kosilisa mpona koloba na bino ke na prometaka bino yango ça fait un peu longtemps. Mais nyonso botala makoma nzambe ba délivrance ya batu botala pe sikoyo mboka ndenge ezali biloko nyonso wana epesa nga retard. Mais pona kosukisa na lobi na bino misusu ke soko osambelaka pa ya ndundu so osambelaka pa ya apôtre handicapé pasteur handicapé abukana soko olandaka banzembo nete ba frère Patrice atake na forme na bango wana baza batu oyo nzambe apesa bango droit te ya koyembela ye to ya koprêcher parole. Nzambe atindaka jamais mutu aya koyembela ye mutu aza marque wana te. Nzambe akotinda yo oza en forme. Soki un jour ekosala ba accident bani okomi handicapé otiki. Mais nde jamais ndeko na ngai okokende pa ya ndundu asala position de main ou bien nani azana chaise roulante pasteur moko boye auta soki na mboka baye na ye awa atiaka yo maboko na mutu. Soki ndundu atia yo maboko na mutu, soki oyo abukana atia yo na maboko na mutu, soki basarufa bamama kalanga batia yo imposition de main lukangai nayebisi yo lukangai Nazana 06 51 03 90 89 06 51 03 90 89. Je reprends 06 51 03 92 89 bandeko na ngai. Donc je crois que vous êtes suffisamment éclairés na likaba bandundu ya baboite ya ndenge na ndenge oyo bakoki koservi nzambe te na kombo na Yesu. Nabanzi boyoki nga nzambe apambola bino comme d'habitude tokutana kaka nga mosala na ngai koprêcher bino parole, la parole de la vérité.
o bayebi nga bayebi o bayebi pasteur Jacques Nyabanza bayebi babenga nga kolo liloba eza na bato bazobenga nga po batuna soki naza docteur de la loi spirituelle naza na nga ti lelo ya pasteur naza na nga ti lelo pasteur. Merci beaucoup. Nzambe apambola bino. Mais il faut retenir que ndundu akoza liboso ya bato te po asimba parole. Koka azana chaise roulante akotelema te po asimba parole to abondela mpo na yo. Na banzi oyo azana matoi ya koyoka ayoka. Mais oyo mpe alingi koyoka te, vous êtes libre. Merci beaucoup. Nzambe apambola bino.